Salut ma sœur. Maman langa bibi la renta. Alobi alela ko fiba siko so asalita osande ngenene. Bande obolimbisa ngai ya tozo sunga batu, OK? Beza batu bazui vraiment conviction makasi na mambo yo tolobeli. Mais souci ezake ba osande ngenene. Yango na lobaki na ya na répondre pona batu ba na préoccupation boyo. Nazumi tuna oyebele même inbox bamsu moi ba s'afficher zate na commentaire ba omona ke ye azali ni herbivore, ye azali bornivore, donc ye sans yango à vivre été. Donc les herbivores, ce sont ces hommes qui se nourrissent d'inabou. Et de même de bornivores, za bana basio yo oyo ba se nourrissara kande bo moni de on biso la renta. Ye azali bornivore. Dans l'ambiance de l'émission, moi, Misma et Galerie, ça l'ira bien. Déjà, je plus loin avant la côte à Kuna. Nous répondons à la question. C'est ça les diables. Babengi est le père des mensonges. Am toba riz ngilo bamaye le meya mabe. OK? Nzamba ebisi Adam. Bolia nyonso menzeto bosimba te. Bato sana bango bazala bien. Bazange lokote bazala heureux. Mais tant que Satan a soufflé na lito ya mwasi. La femme, Bible zoloba, elle vit que l'arbre était beau. Ezali kitoko na kotala pe lengi na kolia. C'est ça. Et batu oyo basala ba maambongo normal avant ba kota ba pratique ba jouissa pe bazala bien ba sepela ba yoka bilengi ba beta ba cri sans ko sala yango. Mais tant ba ko kota dans les bruits ne ba ngo ba congolais ba benga yango tant wa koti dans les bruits du coup so yebisi atika to aomona neti soki atiki elenge sili gu esili bongo siko avant obana osala ngo c'était comment. C'est vrai ça ba misusu tant abani ko apprendre ou encore tant abandi vie sexuelle a koti mbala mona kata ba maambongo bazali neti bana ya génération ya lelo biso to yebana biso ba maambongo te to yebaka yango te to ko yeba ngona ki mukolo oyo ko mona ko yoka ko moi komeka. Mais tellement qu'on a l'esprit de Dieu, na okoma wana. OK, je vais m'expliquer par rapport à l'eau na utikoloba. C'est ça. Maman, pour na répondre yo. Et ana batu basala rango sans que ça pratique ou ba jouissaka. Tant on ba ko jouir, et ça est différent, ko ka plaisir na ko jouir. Il y a des choses différentes. OK? Et ana batu basala rango te. Mais ba oka elengi karaté. Ba koma kapé. Ndeto lo bana lingala a komido a jouir a kitipe a étancher soif a oki bien bazali et belé tout ça la rangoté. Moi qui te parle je ne le fais pas na lo bangote pona sepelisa batu to po bat babetela maboko po ba mona nga non que naza super woman non loin de là. La chose à faire pour na bato peut-être ba poser ba question effectivement maman za na réseau ce que to suka wapi na opesa bino témoignage moko. Et puis après, bon, on a le banner le on a osala. Dans l'anda de moi si moko ana grand compte. Comme on est kimingai, et na découvert et peka na TikTok et zalaka par rapport à témoignage joana. Na baneka roleka ndenge zayi live na ba mo itala bato belé. À l'époque na zayi même pas na 50 000 abonnés, ya zayi déjà na plus de 100 000 abonnés. Lelo na été à comment na combien pour landa mama kasi. Plus ou moins 2 ans passés. Et Arnaud le Belali Kambongo. Aza chrétienne, née de nouveau, abala aza marié. Yabana au salon, on a mobile naï, ou abalaï. Et du coup, et arriva pe ayoka bateya, une fois ayoka mo pasteur mo azote ya siriango. Keza li sumo eza mabe. Yoko to alongola ki rabia bato balekisara. Moto bala na et à ça la ngote pourquoi et les cas nango exacte que non maté wana ya ki esa non les cas a continuer la vie normale alobi bizarrement
akoma koyoka soka saliango aoyo mono dira ko misalité amon dia o misuye awale tima ba culpabilité moko et ta mwana nzambe et inquiété et intrigué à lui non pour anini à chaque fois après ba intimité na ngana zo ka boy surtout après avoir ko sala ba biloko ya ko fiba ya ko lembola. C'est comme ça l'esprit de Dieu est ko solanaye parce que le rôle la molu mon nzambe Bible zoloba c'est de nous convaincre, c'est de convaincre le monde en ce qui concerne les péchés. Moli mo santo convaincre abiso par rapport à l'isumo. Il y a un monde moi nzambe soit ça l'isumo. Si réellement tu es enfant de Dieu, tu as l'esprit de Dieu, aux à l'aise te. So za moto vivra vie à l'isumo. O mi benga moi nzambe. En tout cas mituna ou encore mitala bien. Mitala penda bien malamu. Yo za la rapenda na no balite. Na no balite. Et aux uno pe rendez-vous tokuta on hôtel la Nino. Ah ok d'accord, il y a pas de souci. Beaucoup type au niatype 3 au bimi pe très à l'aise au type cravate na yo tam soupe na pourquoi poser na kilte sans remords et l'autre très à l'aise aux bien vu au continuer sans koyoka mabe en tout cas mituna. Vérifiez bien ça ça pena moi na nzambe. Na leki. Et du coup l'esprit de Dieu est au solanaye que ba parti ko sala ya malamu te. Souci na ezalaki même souci oyo okomi awa. Abi mesko na osa to suka ndenge nini to pe na osuka ndenge parce que to mesana na ngo sa yango elengeza te sa yango gu ezate. Ayo solana mobile na ye. Abane kut ko banga. Est-ce ka kondima? Mais net mobile pas aki chrétien. Moli mon nzambe ke soli pe na mobile. Aka soli pe na mobile. Bango nyosu mi bale inquiétude na bango zaki likambo. Et là on y leki. Tellement zaki décision moko ya kozwa parce que ça ezali neti sacrifice pour ezali lo mo lingaka. Du coup tu dois abandonner ça. Fallait prier. Bakoti prière na mobile na yi. Ndama pe bango makoki to pe makasi rotiki eloko na pas sunga bango na ba intimité na bango. Témoignage vrai les cas na TikTok a lobby boye. Après prière wana tout était normal. Basala normal sans ko fi sans ko lembola ba se retrouve ka jouissaka. C'est ça le diable. Aroya kosa yo que soko tiki yango oyoka bien te lukuta. Et la chose à faire ma sœur c'est de te repentir sincèrement, demander pardon à Dieu et demander l'aide du Saint-Esprit. Il y a une cérémonie de non, kota le sambo. Ou ça attache une journée moko, ou c'est privé. Et au mikiti si au similier, ou humilier amna ou liboso nzambe ou lelima nzambe déjà par rapport à ndengo vivant la pratique oyo par ignorance na ba porte e fungolé là yo parce que il y a ba biloko lorsque vous faites ça. Attention aux ala misala mabete pour battre musu ba kanza keno ezaka non. Le fait que ça ba acte mo za abominable ezo fungolelo ba porte. Et il y a des conséquences. Senga nzambe bolimbisi pe senga ya sunga yo de façon que tant okende ko sala normal sans ko sala ngo o se retrouver to bozala bien nzamba ko sunga o moni place posé ezali nzamba se manifestera. Le fait que ya mabe oko décider otika Dieu va t'aider. La vie va continuer. Aux anneaux normal. Et là, tu me souviens, c'est qui maman, aux autres, bon, pas na basala, on était moko barossa. Non. Tout à l'eau la tête au couille. Et moi, personnellement, fellation na salate. Nazana moi, mouton moins qu'elle, na salate, banana botama. Battu à ma sous banana coach, je ne l'ai jamais fait peine au sala à monter. Kinelangis, on a à me faire ça des fois. Na mariage, nanga, ils ont les bandatés. Mais na aucune culpabilité exacte pour na aucun maté ya moko on a réseaux sociaux za ndenge za boité non juste après l'acte na aucun maman na culpabilité bien que na prière bando kendete fallait na confesser à un homme de Dieu qui a prié pour moi ndé lokwane kenda quand na ibisino mo lumo nzamba convaincre biso par rapport à l'isumo et plus jamais na sala ngo soute na vie nanga o te so po ba sala to au moins na no koma ko non so na bike na ora bien te na ko c'est effectivement ça que lengi mais c'est ça aussi le piège. Nasala angote, nazalara bien. Ne faites pas ça. Repentez-vous, priez, Dieu va vous aider.
na mokili oyo namoni te, natangi na histoire ya monde namoni te, naluki nayemba pete toze pour passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu. Même na domaine ya sorcellerie nationale, atana oyo ya international, papa na yo kisangwa banzamba mokilo yo, mokota kufa se kwa lokola yo Yesu. Nanya voyage a lokola yo, nanya wakoka nino ya wanzambe, unima somo ya ekusu konanga, okufose kwa poyo zali nzambe Yesu. Nzambe moneno kitanase, olata nzoto poyo bikisanga, okitanase pozwe sikananga, ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu. Ozali nzambe onkote ya okani na yo, ozali nzambe obongwani te Yesu, Yesu. Ozali nzambe onkote ya okani na yo, ozali nzambe obongwani te Yesu, Yesu. Ozali nzambe na bomoi papa, ozali nzambe na bomoi yawe, ozali kondi oyo esimba bomoi nanga, ozali nzambe oyo abikisa maladi, nakokende wapi nzambe soki na yo te, ikolo evangelo na yo yawe, mabele nyatelo na yo, ozali nzambe, ozali nzambe, ozali nzambe mokote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo bandi na bosantu, ozinga bina bangelo bakoyebelaka yo ntongo mpe pokwa. Ardemment tu m'as rendu intouchable, ardemment tu m'as rendu invincible, aliwana yo tokomindela santu, lisekwa na yo tokominde balongi. Nzambe na ngoya olatike mo bandi na bosantu, ozinga bina bangelo bakoyebelaka yo ntongo mpe pokwa. Nzambe na ngoya olatike mo bandi na bosantu, ozinga bina bangelo bakoyebelaka yo ntongo mpe pokwa. Autrefois ngai nazalaki binzo, ndoki akolianga lolinga lingi, mais par son son na se métamorphosé, osimingo sambwe maladi na miso, olingo bebi naza toxique grâce à lui.
azalaki nzambe ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo mpo asekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda mpo ntango akolamuka abimaki mbala moko me comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te mpo milimo mabe ekotaka na ngulu me so bino boliaka ngulu te mpo milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te mpo milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko